spirituel ya vengeance ou ezali base fondation ya kosimba spiritualité ya Congo, politique na science ya Congo. Politique naza ko guider, ko former bato, ko guider. Et so comme président de la République, comme président de famille non a tribu na yo. Donc boyeba que bandeko babando sa la politique, ba lembi banuni. Ezo senga une nouvelle vie. Ezo senga une nouvelle vision, ba formule ya sika. Et tokotika te sika kaka na bato ba bébé sabino bo lembi otokokate. Ndeko André Kimbuta leki biso na nini. O papa Charles lo ayete à côté politique pour azo lukambong. Mais biso toye pour sauver le Congo. Ah biso toya na formule ya ba sauver. Biso toye lukambong te. Ce papa pasteur ba kindo sa politique ba kindo lukambong. Ce ba député ba sa la politique ba kindo lukambong. Et ça ko ba musicien na biso tamba beta musique. Ba luka l'argent na bango. Mais ça na bato na mukili nzamba pona bango pour chercher la vie des autres. Bazalaka na sena mo. Donc ba Martin Luther King. Je suis parmi ces gens-là. Ba kimbangu, ba moloto, ba yako luka vie ya bato mosusu. De biso nga ba ko sangana na kamera yako luka mbongo na yi. Nga na yo luka mbongo. Kamera yako luka mbongo yango so sali politique, bato ba se retrouver te. Félix ayo luka mbongo, yango so sali politique, bato ba se retrouver te. Joseph Kabila luka nzimbo na yi, yango tan sali politique ba ko se retrouver te. Mais papa cha yako luka mbongo te. Merci na Balandiba na EHP Media ya Papa Edouard Man, EHP Media ya Maman GH, Babi EHP Media ya mon vieux Didier manager na Paris, EHP Media ya mon coordonnateur équipe Bumba, Babi EHP Media ya Elena Tanda na Paris, motema ya die collègue na Paris. Lelo to yambeli bino mosali nzambe obo to yambaka men for a na EHP Media, Papa Charles, boni Papa Charles. Bien mon frère. Santé za bien. Mosala nzambe zo lega comment? Wana ezali domaine biso to botameli, donc to lingaka te de ce côté là échec ezala mosala na ye eza koleka na lolenge ya bongisa na mesure oyo ya pesa ngai toza kosala effort ya kolamba ngo kitoko kopesa ngo na ba élite de Dieu pour santé na bango ezala kitoko. Bref ezotambola na mokano na ye, or mokano ya Nzambe ezalaka toujours kitoko. Voilà. Merci beaucoup Mokana Nzambe ezalaka toujours kitoko. Papa bandeko ba komelinga mingi par rapport yo aux annoncé aux okota politique. Balobi politique nous côté za makasi, politique eza na science. Tant que na pona yo ko kolobela ngondenge ni o répondre bandeko oyo ba poser ngai question na tuna yo. Merci mon frère. Na mokili tozalaka na ba professeur. Na mokili tozalaka na ba maître. Na zwanga lokola moi. Zwanga lokola moi. Tango moi abimi wana apesi lumière. Yo kolobake lokola moi azali ko éclairer na bato mabe, moi pa komi mabe. C'est ça il ko na ko poser bandeko. Deuxièmement, soki biso ba bon, bato bazana boyebi. Bato bazana vision, ba quotité. De totika mboka na biso neta oyo. Soki ba homme fort que nous sommes to quotité. Totika mboka na biso na eta oyo. Lelo na sena moi technologie a s'imposer na mokili. Bana mike na Chine na Dubai baza ko sala mituka oto eba ka Japon moto asalaka. Ba s'imposer na mokili po baza na connaissance. Bandeko batika kozwa mabe oyo ya ba politicien yepoka ndeko Mobutu ya ndeko Moze ya Joseph Kabila na ba oyo ya Félix Tshisekedi ba lati sango bato malamu nyonso ba décourager bato pototika mboka oyo boy balobi biso balui tango boyaka malamu tango boko kota kuna bo changer ba initiative nani oyo ba yebi ayaki malamu akoti kuna changer ce mutu akoti kuna changer za ye mabe nani yango bata ngana linga batangela komo ka intel ayaki malamu to yiko tanga intel to tanga komo na bango to sa marketing na bango te ezana ba passer mususu bataki na assemblée tango elekaki ba voter loi oyo pona ba batu boye tombola musapi ba lingite batuni na yo pe pasteur mosala nzambe. Et je pense que bon
bako c'est la bango makambo te za la bongo. Mais il y a une différence na œuvre ya Papa Charles. Papa Charles Lelo a quotité na politique de bozolo. Et Papa Charles Lelo a une inspiration politique. Donc Zwangai professeur. Papa Charles Lelo a une inspiration spirituelle. A une inspiration scientifique, c'est-à-dire guide. Motoyo azo pesa ba formule ba calcul pour bokota bobonga. Donc Papa Charles Lelo a une résistance. Papa Charles Lelo a une moto akuta ki o lembi tu es faible à fortifier au télémi. Ozala inutile à jouer à lambi o komi utile. Ba blessé de guerre wana tozo récupérer bango. Ba blessa bango ni église atika ko sambela bayane makambo nzambe. Vi ba comportement église. So yoki vengeance a télémi à comprendre que Nzambe a différent na église. Papa Charles Lelo aza moto yeko kuta bayane politique pour ba politicien ba BBC ba nyokoli ba BBC réputation ya politique. So yoki ozu poso lamuki okomi moto. Je forme des sauveurs na ba défenseurs. Donc biso to kozwa ba découragement que parce qu'avant biso il y a eu des gens ba baby saki. Biso nous avons une mission. So baby mission na yo tu seras puni spirituellement et physiquement. Alors, Papa Charles Lelo, tant besoin comparer un tel ayaki, problème nange ezali bozo un tel, botu na vision yaki nango pokota na politique ezawapi. Batika ko comparer, ko sala ba comparaison moko ezana sens te. Papa Charles Lelo ezana vision. Vision nanga na Congo na yebite so ibosibo yokango. Moi, j'ai une vision ya to atteindre un Congo tout puissant. Yoka vision. Je forme des sauveurs, des défenseurs. Naza ko pousser baton mise en pratique ya makambo malam. J'ai une vision. Ce n'est pas que naza kaka que fona comme un président, fona comme un ministre. Donc politique on a comme professeur guide. Na sali ordre spirituel ya vengeance ou ezali base fondation ya kosimba spiritualité ya Congo, politique na science ya Congo. Politique naza ko guider, ko former bato, ko guider. Que soit comme président de la République ou comme président de la famille, non a tribune, to kaka ya étranger, to ya ba démon. Ozali d'abord pour la gloire de Dieu, pour le Congo. Après, pour les étrangers, spirituellement ba congolais. Il y a une vision, Papa Charles Azanango. Donc, mouta ko empêcher cette vision azate. Et zali pété que ce qui Papa Charles akoti kuna akomi lokola bango. Pourquoi pas to sala pendenge bande komindele basala kake. Ce qui azana pensé ne bien marqué à côté d'obstacle ou permettre à franchir yangote à démissionner na ye. Pourquoi tout le monde a batalolenge wanate. Donc, boye ba que bandeko ba bando sala politique. Ba lembi banuni. Ezo senga une nouvelle vie. Ezo senga une nouvelle vision. Ba formule ya sika. Et to kotika te sika kaka na bato ba baby sabino bo lembi oto okokati nde kwa André Kimbuta leki biso na nini oko ya kosa la politique biso to kosa la politique te. Donc Papa Charles Lelo ayete à côté politique pour azo lukambong mais biso to ye pour sauver le Congo. Voilà nangai naba o bakoyoka mbela bakokota na parti wana ya ba sauver to bundela mboka na biso est-ce que na lobi na ko kenenga moko no kenga moko te. Na okenga mokote et eza différence qui pasteur à ça la politique. Bolobi ba pasteur. Bolobi ba évangéliste. Ba kenda iko ça la politique ba prophète. Na ba prophète. Mais awa nous parlons des sauveurs. Ceux qui sauveurs à côté ne sika. Et cheke zalagate. Ah biso to ya na formule ya ba sauveur. Biso to yo lukambongo te. Ce ba pas pasteur ba kendo ça politique ba kendo lukambongo. Ce ba député ba ça la politique ba kendo lukambongo. Et ça ko ba musicien na biso tamba beta musique. Ba luka l'argent na bango. Mais ça n'a pas ton amour qui nous a pona bango pour chercher la vie des autres. Bazalaka na sena mo. Donc Martin Luther King. Akoluka vie ya bato mosus na descendant nae. Donc on a Christ Jésus. Bato na bazaba pièce rare et ça bon moni bango pour protéger bango. Je suis parmi ces gens-là. Baki mbangu, ba moloto, ba yakoluka vie ya bato mosus. De biso. Alors pourquoi bayamba biso te bazwa kaka e lokola bango ngaba ko sangana na kamera yako lukambongo nae ngana yo lukambongo kamera yako lukambongo yango so sali politique bato ba se retrouver te Félix ayo lukambongo yango so sali politique bato ba se retrouver te Joseph Kabila luka nzimbu nae yango tan sali politique bango ba ko se retrouver te mais Papa Charles yako lukambongo te azo luka Congo tout puissant yoka vision nanga siko kota na ba politicien non stuna vision non nini après comparer une telle vision ezai boye c'est quoi kokagite j'ai une vision na recommandation pas seulement politique spirituelle politique et scientifique voilà
Merci beaucoup Papa Charles. Bandeko o botuna ki motuna réponse na bino ya mwana ici bozui. Papa Charles to komi komo na population na police komi ko bomana. Ezani politique gouvernement to yebite na bino basala nzambe bozo zwango ndengeni. C'est pourquoi ozomona bandeko balandaka mingi Papa Charles lo na kati ya Vengeance TV pe na kati ya ba chaîne oyo ya bino bozali kozwanga ba interview parce que to prophétisaka makambo bien avant. Nazali oyo nasalaki message moko avant oyo akozwanga interview. Message wana ezalaki boye. Na yo to sala message moko na episode ke nasala message moko un coup d'état se prépare. Après au moni avion ekwei. Na uta ko sala message moko avant oyo akozwanga interview ezalaki boye. Avant Kabila est égal après Kabila. Parce que terme wana avant Kabila est égal après Kabila. Tala biloko nyonso oyo ba fingelaki ba kabiliste, oyo ba lobelaki ba kabiliste, yango toza ko vivre. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie tout simplement que nous n'avons pas une politique ou des hommes politiques responsables. Parce que un leader lion, un leader aigle, à battre la cabane, à défendre la cabane. C'est ça des responsables. Mais ici, tout ça, la politique, excusez-moi, bandeko, vous comprendre, vous allez comprendre, vous comprendre ma inconscience, vous allez prophète a fingité. Tout ça, la politique, il y a ba port, ou ba benga na lingala, ngulu. Ngulu so aboti mwana, yé mutal bosa olia mwana. Lion so ki aboti mwana, a battre la mwana, azo former mwana, o laksa mwana ndenga ko landa nyama, pe ndeni ko se défendre, pe azo kimisa munguna pe na bana na ye. Mais ngulu ye mutu azo banda ko lia mwana na ye. Police congolaise, abattre la bien libanais, abattre la bien indien, abattre la bien étranger, mais abomaka ndeko na ye. Alors yeb sangay depuis mokili salema nzambe abomayo pour favoriser ba sataniste au monde ngo wapi. Alors c'est une politique sans Dieu. C'est une police sans Dieu. Namokuse. Nous avons des responsables sans Dieu. Okomona pe wana batope ba bomi bomoni peke muto ya bomi mais okomona ba lambi yango ti bato ba bomi ba bimi ba innocent. Okomona ngo na mboka oyo. Mais sinon na politique ya Congo tout puissant oko simba peuple te citoyen te oya botami na kati ya mabele wana oko simba yeti, c'est-à-dire loi ekozala appliquer au ministre bomi au kanga au président de la république bando leka cortège ne bomi oko samba ozana tor oko kanga, c'est-à-dire l'être humain au constitution zo reconnaître kaza sacré akozala protéger, bien protéger. Cela veut dire tout simplement que Félix a décrété qu'il y a un état de droit. Alors, même si vous avez un conflit, même si vous avez raison, parce que vous avez une arme, vous avez un frère Patrice Salobaki, vous avez une vision, vous avez la vision. Donc, nous avons manque de vision, manque de discipline, manque de mise en pratique. Donc, na Congo tout puissant, tangu tokozana ba konzi ya Congo tout puissant ba konzi ba yoka nzambe ba tosaka mongongo ba sali ya nzambe papa na ngai tokokanga satana toche na boloko ovandi pe un mois na ville ya Kinshasa oyoki crimité. Donc mutu nyot bisika zali bolingwa mboke latie bolingwa voisine latie bolingwa bana mboke latie, donc azomona ke voisin wana ndeko nanga to makila moko toko sale mabete nyonso eza ba discipline nzamba pesaka poto chango minani apesi bino formation policier azo comme policier po ndeko ne akomi colonel abenge na mboka yaka kota wo comme policier po tambola ka mutako simba yo azalati roulage oyo ba welela ka ba volant mingi eza ba o bazui formation te auti maniema pa kwei auti kuna pa kwei nde policier na soldat bazui formation mon frère abim sa arme na pété abet. Nous n'avons pas de responsables dans le Seigneur et au bazali namour ya mboka na biso. Voilà. Merci beaucoup bandeko bozomo na toujours ma question sur auto papa Charles a répondre bino bozolanda yango na bokebi nyonso papa Charles lelo to moni eloko yo sala une partie na kati ya YouTube bandeko basali ya nzambe bazo ko fingana ndeko nangai ezali soni
mate ya bongo kutu koyoka ngote conseil na opesa mondimi oyebi na domaine spirituel même na domaine physique papa na biso papa botinga azali mayele mingi pe bwania mingi ayebsinga lobi soki botambola na nzela omoni papa moko abengi mwana na ye asimbi na litama bandi kobenda ye litama azoningisa mwana na ngai koyiba te mwana na ngai kolinga mwasi ya moto te kolinga mwasi ya ndeko na yo te yo bisiko vanda yeba ke papa wana azana kolobela pe yo azolanda ndeko na ngai azolobela yo. Alors le problème chez nous c'est quoi? Manque ya vision. Tato lo bangolu esile comme étant en vengeance bande ko babandon dimate. Pasteur ya A na pasteur ya B bango mi bali. C'est pourquoi na Congo tout puissant nous devons arrêter système ya église. C'est-à-dire quoi système ya église? C'est-à-dire nous devons supprimer lolenge oyo ya pasteur wazana bandiminaye ona bandiminaye oya seka oya mutombo oya frère Patrice oyo ya Marie non. Il faut bandimi baza la éducation moko ya koyeba ke pasteur qui jamina est mon pasteur même si nazali et pas ya mutom. Pasteur mondimi ya nani kankenza azali mondimi nanga même si nazali et pas ya Roger Baka. Mais ba pasteur biloko basimbe sala ke mutu na bandimi na ye. Alors qu'est-ce que nous allons faire na Congo tout puissant? L'État mutu ko banda ko organiser ba conférence ba séminaire. A bengi ba prophète, a bengi ba homme de Dieu on kolo aponi, ba préparer thème. Alors ba tche journée par exemple na stade triomphal wapi. Alors ba aligner ba homme de Dieu. Ba homme de Dieu l'État ko futa bango. Tango bandimi ba lancer appel bandimba ba yoki message. C'est comme ça to ko bando pesa ba séminaire, to ko banda ko sala ba campagne spirituellement, politiquement, scientifiquement. Donc des hommes intelligents au bazar élevé na connaissance dans le domaine scientifique, na connaissance sur les plans politiques, sur les plans spirituels, tout ça batoba ya bozo ba formation na intérieur, c'est comme ça que nous allons former Congo tout puissant. Mais comme de komogi shazana bandimi na ye. Roger Baka na yayi. Niwana kuna na yayi. Alors ce qui fait que tant ba ofinga mosus bandimi pe ba obeta maboko ba osepela. Or soki pasteur ofinga mosus et que moto wana ba ofinga nzambe ya pona. Bino bandimo obeta maboko tous vous êtes sous la malédiction. Donc même si toza bato j'ai un problème par exemple avec Roger Baka, par exemple avec un autre pasteur. Na yana bandimi na banda ko finga ye na miso bandimi. Non mais nazo mi finga. Pourquoi tu ndeko Bogisho abenga ki Roger Baka a conseiller pour ezaki makambo ya Roger Baka na ndeko na biso Tiffany? Eza ba erreur pastorale on a benga ka erreur spirituelle. Eza erreur spirituelle. Soki bazaba oyebi soza na nzambe. Osali mbeba l'égard de notre homme de Dieu ko lalate. Somonu mutu alali ti tongo lobeli mutu fingi osali noti olali ti tongo lobi po lali lobi po tei sans koloba pardonne-moi pardon botala lisu nzambe wana bomitala. Roger Baka évangéliste ye kuna pe évangéliste na monoko Yesu boko finga na pourquoi voilà. Merci beaucoup na bandeko oyo bolanda biso toujours continuer par rapport ya makambo ezoleka papa Charles na matanga ya ndeko Matusa moi to mona kiyote zelaki ni mona ki ba pasteur bazalaka prophète bazalaki mais to mona kiyote tant que yo ozali lignée moko oyo bato mingi balandaka. En tout cas ndeko na ngai sans te mentir et permettre quitter ba raison ya kozanga ko permettre wana makamyo seza ko lobango awate moya ko lobango wa ezalite notre maman azalai pe na hôpital bayibaki mama botinga biloko nyonso na ndako donc atikala kana bilambo azana ngona nzoto. Alors en tout cas permettre quitter na koma kuna mais to partager ki mawawa na bisonyos. Voilà. Merci beaucoup. Programme par rapport à vision pour la fin de l'année, les années Nzamba à la Kisibisoni. D'abord samedi na dimanche, tous en forte prière
samedi ezali ndenge boloba mbotama asika anniversaire na ngai donc joyeux anniversaire bandeko HP Media yebisa ndeko ekipe ozalaka mien tozala a 7h eza te ona pokwa 7h tokomisi nzambe so moi sucré ezali tamoso bandeko moso baotindela ngai sucré na pasteur na bango kosenga eza mabe te tamoso baotindela sucré topartage yango biso nyonso en tout cas tokotonda nzambe awa eza moi oyo Papa Charles Lo abotamaki pona Congo oye koma Congo biso ekozala le 31 na tongo tokozala na prière le premier na tongo pe tokozala na prière na biso salima bongo pona programme fin de l'année na tongo prière il y a le 31 parce que ça fin ya mois début ya mois pe ekozala le 1er janvier tokozala pe na prière ndenge nyonso ka nzambe akoyeba na kobatela biso message ezali que au fur et à mesure tozana ko matangomba ba difficulté zo ya makasi donc année tozokota et ozala ne moko mopepe kozala makasi omoni année oyo mbule beti mingi donc année tozokota siko mopepe muta récupérer situation alors mopepe yango ya ndenge nini alors mopepe oyebi mai azalaka na ndamba mawa même mai po atomboka mopepe moto abujaka moto pe po ya makasi mopepe moto abujaka alors année tozokota mopepe ayebsinga ke ye moto récupérer situation alors ngana bino tokotala makamini mopepe akosala spirituellement politiquement scientifiquement n'est-ce ya 2020 de kozala ndenge boloba kopesi mbwa olembo aboyi me akozala merci beaucoup balobi ko pesi mbwa mais na yango déjà bandeko ba se préparer tozo créer parti politique oyo to créer yango tozela tozo mikanda pona peuple congolais pe pona Congo na biso donc parti ya sika oya bana nzamba bazana ozelango mon frère bazozela yango alors bana nzamba kota ba bongama moyen zali batinda pona ba mikanda toza kosala parti ebima bana nzambe bazala l'aise ezala te ko côté na parti mo bazo étouffer yo ba te côté étouffement ezala te koto so une esprit étouffement yo mo okufi ko ezana ba serment ko prêter siège ko dala siège à parti oui to ko siège bana vanja to sala cotisation to ko siège siège ko zala ko za rayon ba banda le ko za rayon ya ba kasavubu mais to ko siège moko ko zala bien sortie officielle pe ko salima donc nazo so que so ezana parti ba parti to ba obanga eza mopepe oyo boko yoka kombo nango ezoya mais eza ordre ba sauver donc ordre ya ba so koti kuna ozaka na likansi moko mboka webika donc bituma moso mboka ebika atanga boko kanga mais mboka nanga ebi makambiso to kosala ba sauver oyo mboka ka ebika donc biso to ka ko influencer Congo ebika to koma bat na sena moy frontière na frontière abattre la frontière na voilà. Merci beaucoup to komina suka babi TV sur le temps par rapport ya bande konos balandi biso na pesibino mbote ya mingi papa Charles na bande ko omba liboso alandio na kata EHP Media ko pesa numéro de téléphone na yo pe bande ko bana libana mo ba salutation et sala ramala non elombe à vengeance à pambola bino ezali l'homme spirituel Papa Charles Lo oya bonde la kapona bino explique kabino bandoto bino bolota kapapesa mate ya kitoko sozolanda ba message olandinga na HP Media pe olandinga na Vengeance TV wana YouTube ya Papa Charles Lo okobenga biso na téléphone pour na prière ou besoin mososo zanango na 00243 89 83 77 536 soki pe ozana mwana orphelin ina ne 2 ans 3 ans na Kinshasa aza konyokoma bengi na numéro na biso tindi to china centre na biso yo po sungaka e kozala malamu mingi de konkolo apambola yo de ko eki nkolo pe apambola e bana nyonso vengeance et belia bambote na bino merci Papa Charles to yoki eloko o soulever ya capital par rapport ya ONG ozana ONG to comment oui ezali bandenge to benga ka fondation oyo tozali ko kipe na ba orphelin to yango ka pona ba orphelin en tout cas soki ndeko azali na mwana ndeko akufa tosatika bana mike une année 0 année une année 2 ans 3 ans tozana besoin bana wana pour que to encadrer bango na lisungi biso nyonso nzamba sunga bazwa kolia bazwa ya kelasi bana wana bakoma bato na sena moy et sala malamu. Merci beaucoup to komina suka na pesi mbote na papa Edouard Mani maman GH na bosanité mon vieux Didier manager na bosanité Rigen Fall na Paris na bosanité Die Koleka na Paris na bosanité mon papa d'Alliance Mbambo na Paris na bosanité
natiki bandeko nyonso EHP Media na maboko na bino natiki lisusu na bosanité papa Ekibumba mon coordonnateur na bosanité Brice na bosanité Ekila Laetitia Ekila na pesi bino mbote sika bozali merci beaucoup mbala sima tokutani bye